Tonangai on dirait comme deux. Nazomo na nzoto mususu yango elali, nzoto mususu yango ebimi. Ba moninga na se ya makola sango na sultan na ye na kevanda. Bon, na Maman Déborah, c'est depuis 99 on a nazana maboko na donc naza déjà presque na 21 on a moi na na pembeni na servante ya Nzambe oyo ezalaka mingi pa na eza rigueur na musala oyo azalaka nango. Akene na Nazaréen, kende na Nazaréen ngo na ye. Na ye pon na message oyo Nzambe apesa na nzela liwa. Ngai na tie maboko na ngabo. Donc na zui maboko na tie kabo menaza apongi. Mwana okoma ntina nkento. Ntina nketu na Kikongo elingelo bala servante de Dieu. Ina ndenge na limwaki, ndenge na kino mona na hotel, ti wana ba comprendre ite. Mais moko bon église ba comme luka bébé ntina nketu abungi. Bazo luka. Sango habite aza côté. Beta ezelu na libum. Nde papa na yaki abandi ko sala nga exercice na mai ni mutuka biso mibali. Ba ke yebsana ndako mama ye ba traiter na mona ki ba obinisa nga ba mai. On a melaki batenga bason na zolo ba obenda mai na belaki makasi na beli na kati hôpital na beli ba traitenga o malaria maladie wana ezaki nini na belaki na tawana na banomo na ka esprit ya mabe soki na vandi bona mona ka batu bakufa na zomo na esprit ezolandanga ne mokomo na kofi donc eza au début ya makambo siko nzoto oye bimi na eko mona noko ya ba mama noko ba mama azaka ndoki makasi nete pasi na yoke ayebsinga na monike vraiment na okota na yote na zoti ko bomo na sima lopango na ba fleur nga no kota na yote ata moto ayeba lobi solo a moto ko bougete ata ba furumia makasi ye ezo so na nzoto ko bougete nekre siko ye yo moko wapi Sabina Monsieur Abi maître Salima bien pour nani biso so commander biso to salaka mais yo so ba commander yo o salaka te wapi ye tala liboka pilipili na tutaki tala mafuta nde na kalingi wapi ye awe komi balimba bomanga oyebi lelo liwana yo ba marteau wana ba machette wana ba pilipili mafuta ba kalingi wana eza po ba lamboti bondela Nzambe lelo zo kufwa. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth, shalom et bienvenue sur Nazaréen, votre site de référence. On est ensemble. Il n'y a pas de souci, la princesse toujours à mon poste pour vous servir dans cette émission témoignage. Bisikawat Bamon Lobo Konanzam, expérimenter ma kamnan kolo yesupe na monisata, babeta kami soupa paité bazongi la princesse. Aujourd'hui sur ces plateaux je reçois pour vous la maman. Donc c'est une servante de Dieu. Bamsou déjà balandaye, lengia témoignage sur ozongi na les Nazaréens était vraiment c'est difficile quoi. Je suis avec Maman Déborah sur ce plateau, accompagnée avec son fils spirituel, l'apôtre Michael. Michael, na bangwe longo nde tokobeta masolo ya bato ba expérimenter makamna nkolo Yesu Masia. Sans plus tarder, je regarde maman, je dis shalom servant de Dieu. Shalom maman. Bonne santé. Malamu maman. Toujours na nkolo Yesu. Oui. Seko. Mamelo ni ko sala ke poto mo amso mso banana Yesu tia komi côté mo bakata na ye. Neti omonde omona ma Déborah ndo banana Yesu eloni ko sala ke otika Nzambe. Bon. Moto soki abandi na Yesu atiki Nzambe eza dépend ya appel hein. Eza moto mususu azaki appelé de Dieu.
nzambe ye moko apona ye ye nano akoti na liboma mama na ye te ndenge balobi na mokanda ya Jérémie. Nzambe aponi ye après moto wana akolinga te un jour atika nzambe. Mais eza moto mosusu peut-être aza appelé te quand ndenge amonika mouvement ndenge bato baza na église ye aye ka na mouvement omona akomi pe na suka te. Eza moto mosusu eza ye vocation na ye pété alandi pe mouvement te mais aza choisi ou bien na esprit empire batini mission na église aye asali mission na ye akatani. Mais moto penza aza appelé de Dieu akokatana te. Mama Yesu mbula bona makola Yesu. En tout cas nga na koli mingi kana makola Yesu. Puisque bana bo mwana na ngai bana na botama disons ti kokola nazali kana esprit ya Nzambe puisque alingana kene ma sœur. Ngai na lingai kokota couvent pona ko ma sœur na banaika kosambela bana école primaire na ngai. Mais na ye penza ko yamba Yesu totalement na vie na nga depuis 1991. Ti le makola Yesu dans mon 1900 na Yesu kino 2000. Avant na pesa papa Michael Mbote, ce n'est pas le frère Michael hein, donc papa Michael apôtre Michael. Tous on a na régime parce que solo yembo moko to kumisa nkolo Yesu Masia na mabina et bon tozonga to pesa papa Michael Mbote. Régie à vous. Allez, Katela, Yamaloya daba pasteur bakokata. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Merci de retour sur ce plateau. C'est Cantique a fait plaisir à toutes mes mamans, hein, à tous ceux-là qui nous aiment. Je regarde là, depuis l'Afrique du Sud, Papa Guilaba, là, Losako à vous. Et maman Lauriane là-bas, là, salut à vous aussi. Maman Louisa, depuis l'Afrique du Sud, Marlène Mbouyi, les Kinangamo Konzamba Pambolo, Nekab, Ndeko Moko, les États-Unis, ma grande sœur, Ndeko de moi, Nekab, que le Seigneur vous bénisse. Maman Betty Kokele, à ma maman chérie et Papa Déo. Que le Seigneur vous bénisse, pourquoi pas maman Foura, ma maman du cœur. Que le Seigneur vous bénisse, maman Madé Kebani et papa Bruno, que Dieu vous bénisse. Je regarde papa Michael, je dis shalom. Shalom maman. Bonne santé papa. Nangolo. Toujours pépé na maman. Zamba zosoma. Mboula boni na maman. S'il vous plaît, t'as la bosse, écoute la micro. Naza égoïste, limbisanga boni papa Michael. Toza malamu ndenge nzamba zobatela kimia na nzamba ezali, toza malamu kandengo zomona ngai. Ministère ça va?
nzamba azosunga biso moke moke ndenge kaka mpo lazoloba toza na course bien que tokomi nano te mais objectif ezali toujours mbula bwena makola mama. Bon, na Maman Déborah, c'est depuis 99 on a naza na maboko na ye. Donc naza déjà presque na 21 ans on a moi na ye pembeni na ye. Bata bazala pe na fidélité boy pendake olanda mama ti wapi. Il faut yeba soko moni muto akangami faut yeba eloko mosusu soki azali passager akoyeba kaka oyo aliaki amoni ki atondi mais tellement makambo ezalaka pane nazala toujours na posa nango po ya monde eza vie po nanga na okabona pona kenso wapi koma salomo te wa sokolo zola kana sale pa mama likolo nde témoin tango nyonso naza na vie tango nyonso mama aza na vie naza toujours pembeni na ye pona musala. Gloire à l'agneau, c'est que vous êtes aussi un témoignage. Ça c'est vrai, bien sûr. Naza na témoignage, je crois mokolo nzamba kopesa biso ngonga po nakoma bembe mwana pembeni ya mama ya na ba réalité belé leka makambo belé salema oyo wapi nazalaki na monde wana ezala ya musique ya mokili ezala ya ba makambo ya ba fétiche nyonso wana mokolo nzamba kopesa toko meka kolobango et surtout pour na ba jeune garçon ba jeune fille ko lakisa bango pourquoi to lakisa bango pour ça wana ko kangama na nzambe pour soki ba kangami na nzambe ndeko za la vie malamu. Ya solo papa Mikael soko kota mama na boyeza lobile msu mama ozalate ayo kangote metango kota mama na yo soko ba lobile loba talisa biso maman dans une minute toi dans 30 secondes qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens au balimba landa sikoyo pour me dire maman ngazande kanda bo jusqu'au mwana na ya 21 ans tango okotala bandeko na balimba koma pe ya yo okopisa ngo nini okopisa ngo image nini ya mama ba retenir. Pour la koloba pour la Maman Déborah, vraiment c'est pas na nenga koloba pour la présence naï. Na sali musala pembeni na ba mibali na basi. Quand ninge to kabola ministère moi si asuka boya mais oyo ngai na découvrir pas mama oyo ti lelo eza pasi po elongo pananga. Alors pour la moto kangame pas Maman Déborah aza servante ya Nzambe oyo ezalaka mingi pa eza rigueur na musala oyo azalaka nango. Donc na ndenge nazalaki kotambola na abomwana tout jeune donc ceux qui même ba invité baza pembeni na ngai et que yozo ya na moi le lenge mo boy kosimba te donc pour pas maman mingi ezalaka rigueur discipline de ceux qui oza moto kozana motema munene ya kondima rigueur na ye parce que ye vraiment na makambo nzambe akendaka na masekite s'il faut ko pamela yo s'il faut que gangela pozonga na nzela mais lorsque vous avez bonne conscience ko tala kete soki maman matisi to oyo zaka pour intérêt na ngai okosala nini okomikitsa kaka. Gloire à Jésus. Maman c'est pélici hein. Vraiment. Na sepeli. Gloire à la maman miyo ke na to boy makambo ba ya ko couronner ba couronne ya awa ezaka ba lati médaille mutu asaki bazola tsa mutu médaille tika mama yo kadi aba médaille na tango azalia na sepeli mingi mama kozana na plateau batindeli biso ko tindela balobi Maman Déborah so pesa témoignage mais so pesa na de Nazareth et simbate maman bandeko ba kolanda yo qu'est-ce que o expérimenté na kolesu masia et banda ki boni to ke na malem be kino kola ko sukisa biso. Vraiment maman na pesi o merci nzamba pambola yo lolenge oyambinga vraiment na zane singo. Gloire à l'agneau. Na moni on dirait vraiment na komi devant moi nanga. Yao. Na sepeli makasi. Na yoka Nazaréen o mingi menga na kotate. OK. Mais bandeko ya poto ba frère Miss ba maman Patience na Allemagne, ba sœur Rebecca na Suisse, bazolela ba sœur Momo, bazolela ka kende na Nazaréen. Kende na Nazaréen ngo na ye. Na ye pona message o Nzambe apesa na nzela liwa. Vraiment naza servant de Dieu. Bon, naza servant de Dieu, naza maman prophétesse. Nde na lani théologie ba ko pe nga pe pasteur. Bon, naza mosali na Nzambe. Amen. Témoignage na maman ezaki na nzela liwa. Nano na koyebisa yo pese bato ebele ba mona ka ke peut-être liwa ngwe ye ka bongo no anzaki mosali na Nzambe. Nzamba banai ko utiliser nga depuis naissance na ngai eza ba preuve o ezo like ça que vraiment nazaki mosali na Nzambe. Puisque maman biso ayebsinga na mbotama na nga ba yibanga na maternité. Ba yibinga e ba changer histoire o esalama lomo esalama pe pananga. Donc ba yibinga mama wana zui mwana na ye atikeli mama
azinga atenga na kati ya berceau ya mwana na ye mamoni contrôle bandi azinga atenga na kitunga bilamba ake bombanga na kata kitunga bilamba menzama za monene azwi biloko atie pe na kitunga no alinga kima nzama za monene tala bebe amoki apembe o abotami na butu otie na kitunga bilamba bilamba otie basani na yo me bebe okufa te selon mama zoloba ke basali contrôle nazo mona na te babani koluka bakutaki ngai na tie maboko na ngabo donc nazwi maboko na tie kabo me naza apongi nde bazwaki nga nde a partir ya wana nzamba yaki kopesa vision na sango moko alobi bopesa mwana okoma ntina nkentu na kikongo elingelo bala servante de Dieu donc mosali ya nzambe ya mwasi nde eza kombo oyo babano benganga mingi na bomwana ntina nketu kana même maternité nzamba pesi message na mama moko azala moto aba Kongo ke bopesa komo akiatona kombo oyo yanga ya kiatona eza papa na ngati eza kombo on nzamba pesa ki vision bopesa ye kiatona veut dire bikamwa miracle nde nakokola nanga vraiment en tout cas selon dire ya mama azoloba bazubano mona miracle liboso bamonaki epa nanga nalia potopoto te nalia fufu te namelaka mabele tina âge à 3 ans donc non tuna mama mais mwana na âge à 3 ans aliaka potopoto te amelaka mabele na bano vivre ndeni abika na mabele mosu ba fruit bayeli obitabe ole bayelo mbila kabongo so batienga biloko na monoko na liaka te na kolia à partir à 3 ans après wana mama zo révélenga lisusu ezaki na mokolo moko sango aza liboso kuna azoteya sango azoteya ngai na bandi kotambola wana nakokisi même pas une année donc nazo bana kobwaka ka lokolo mama lobi na ndenge na limwaki ndenge na keno mona na hotel ti wana ba comprendre te mais moko bonne église ba comme luka bébé ntina nketo abungi bazo luka sango habite aza kote ba moninga na se ya makola sango na sultan na ye na kevanda donc nazo sakana na ye ba kamwe mena mataki escalier ndenge nde sango alobite mwana oyo akoza mosali na nzambe ifo azalami na se ya makolo ya basali na nzambe nde kokola nanga mingi na banosalela mingi couvent na yo kokoma mwa moto baoyebisanga yo kokoma maser nga pe na bano lingami basango bazozwa nga bamemi nga na couvent na kevanda kuna na pokwa baye kozongisanga nde na âge à 4 ans nakufaki na mai ya Kasai puisque naza moto ya province de Bandundu na mai ya Kasai na tokena osokola nakufi na se ya mai na zindi bato nyonso bakimi nga na zindi déjà mais eza na papa moko azalaki na ngomba azoya a remarqué mwana moko azindi na mai bato nyonso bakimi papa na akweyika esika wana banoluka na se ya mai nde akutinga comme nazali bakanyinga basuki asinga milai papa na bika akanganga na suki abimisinga abimisinga akutinga na kufi atikingaka wana azwi nzela alinga kima ayoki voix ezoyebisa zonga beta ye bamzelu na liboma sans amai akufi te papa na yesu atali ebeba bileta oya kokanganga akimi so alingaki babi zonga beta ezelu na libumu nde papa na yaki abandi kosalanga baexercice na mai ni mutuka biso mibale asalinga baexercice bamona sanzi mai na bandi kosanza mai na fongoli miso nde papa na tienga na mapeka memanga hôpital meminga hôpital nde bakeyebisa na ndako mama ye batraitenga na monaki baobimisanga bamai ona melaki batienga basone na zolo baobenda mai après na biki nzoka nde ezaka miracle nzambe à partir na koti na 4e primaire nde na banomona bavision nde na 4e primaire okay. mais bavision nomona soki naexplike na ndako bazolobake toyebi yango te kende pa basango nga nozwa nzela nake na basango nakeyebisa bango bazoyebisanga kake okoza mosali na nzambe oza masera noirite do bazoyebisanga okoza lokola masera noirite nga mpe kokola na nga nazanga na mémoire na motuke nakozala mpe masera noirite nde a partir ya ba 2e CO nakomi na partir ya 2e CO bavision ekomi lisusu ça ne va pas nde bazwaki décision olongolanga batianga na couvent
sikoyo balobi ke batianga na couvent babengi baparent na nga wana biso na bandunuvi baparent baboyi babi ya kokota couvent te aza mwana mwasi ka ye moko pese mama pe azaki kobota te ayaki obota nga na retard na kimokolo nde baboyaki baboyi en tout cas na zwaki décision ke nasambela lisu te nga nazalaki bilenge ya mwinda na oyeba na bachoral a partir baboya na kota couvent na banayi kosambela mpe lisu te so nake église nakendaka na déranger nakenda te ke nasambela nzambe nde bamoni nakomi otambwisa vie na olinga lisu makama nzambe te nakomi kaka kokende baentraînement na nga ballon puse na bandunu vi na beti bal mi na Inde moto nyonso avandi na bandunu ayebi nga nde na banobeta bal na institut longo sikoyo naokende ka handball naokende ka répétition théâtre école nde baparent balongolaki nga batindi nga na intérieur naketanga na niveau intérieur na internat balongoli nga na bandunu vi nde nakendaki na intérieur précisément na territoire na biso ya Idiofa naketanga kuna naketanga kuna nakekuna na koti 4e des humanités 5e des humanités et comme na né à 6e na signé basushi très bien et comme ka examen d'état etikali moketo banda na belaki makasi na beli na kati hôpital na beli batraité nga o malaria maladie wana ezaki nini na belaki na temps wana na banomonaka baesprit ya mabe soki navandi bo namonaka bato bakufa nazomona baesprit ezolanda nga donc nazokanga nazobanga so navandika bo nayebisi bango ta bato baoya donc bapesinga tonga nalali mwa moke kwita tonga so esili baesprit ezoderange nga nde na hôpital balobaki te o problème bomema ye boke traité indigènement obe bomeme na baprière nde tobimaki bandeko na biso bauta mboka baye kozwa nga toke na mboka tokobi kuna na mboka naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami kombo nango Nazareta na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo awu zika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili ebongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok.
Vous sérieux. Ça c'est du sérieux. Nasalaki ka 3 jours. Na kati ya mboka, maman na biso na bandunu ville, mais nga na mboka. Na 3 jours nasalaki wana, maladie eko leka lisu makasi. Nde mokomo na kofi. Donc eza au début ya makamu. Oyo aliboso na kofa na se amai atwa nazaki mwa moke na ba 4 ans. No kange loko te mena yeba ika na koti na se amai na mona on dirait éclairage moko boye après éclairage na moni molili na comprendre dikite ezanini. Mais oyo ti lelo nazo kangango elimo ate na mutuna nga. Na kufi bongo na 3e jour na sali na mboka maladie l'équipe penza makasi moko na kufi. Na kufi na moni ba mon nzoto na ngai on dirait comme 2. Nazo mona nzoto mususu yango elali, nzoto mususu yango ebimi. Siko nzoto oyo ebimi na eko mona noko ya ba mama. Noko ba mama azaka ndoki makasi. Noko wana aye bo azaki mutu moko na famille baboya ye. Balingaka te. Ata mwasi na kufa bana ne babala na ba ville siko atikala ye moko na mboka kana bandeko na basi. Bandeko na basi bakoko nanga. Siko ndenga boma batu babano kipeli sute. Ba pesa ye mokongo batala kete, ba pesa ke lokote. Siko yo na ye na uti bandulu fi bake ko komisanga na interna. Na zo ba vacances mike ya ba Noël à Pâques moyena ke bandulu te. Ngano zelaka fin ya vacances na zo interna. No monde ende ga so souffrir ma ezate nini ezate na bano kele mawa. Malgré balobi ka zandoki mais ngano yo kele mawa. O mona ki ko bomba na zuma bidon na 5 litres. Na ke na mai na ke to kele mai na ye nango. Soki na moni azale loko oliate. Donc na ke na luki eloko na pesi. Ka bongo moko so na moni auteka masanga ne ambila. Auto sa masanga. Pesa saki akomi mokolo. Auteka masanga ne ambila ngana ke na 5 masanga wana. Na teke liye na teki kalabasi ya masanga na teki kalabasi ya masanga isi na zui mbongo na apesi nga mbongo na boyi sikoyo kabongo na sala vraiment na sunga kaye mosusu na za mbongo na ke na somele kwa na someli boke na pesi nsoka nde kuna na monde na bango badukinga. Okay. Comme azaki mokonzi ya bandoki na réunion na biso azaki président bandoki kuna lisi faire lobby. Awa poko ma président penza bandoki ya Congo. Il faut pesanga koko na yo wana o awuta bandunu. Koko ngo awuta bandunu ndenga. Selo ye alobi ke asuplia mingi ke ba changer bato ata 10 mais wana te. Ba on ba bikaka ye so PCT ozokufa. Nde ayaki kozela ngaka na période on no préparer examen d'état. Alokinga po baloba ke oh peut-être ko tanga tangi mingi ou bien baner ou bien nini. Nde a sacrifié kinga. Siko na kufi na moni noko wana abimi. Noko abimi, noko ba mama na abimi, nde alobi na nga tokei. Nde to bandai ko kende na ye. Tozo kende. Na moni nzela on dirait to kota ki na simanda kwa koko nanga. Don na simanda kwa koko nanga biso to koti na mwa nzela moko bu. To bandi ko kende ke koma peza ba zamba minene na ba forêt. Tozo le kabeso beto le kaba mai na nzoto etikale biso to kende dai nde to komi na mboka moko boye esika ngo ba londa ba fleur otali ba fleur kuna kitoko ba bongisa penza place kaka ba fleur sikoyo na moni lisusu na katikati ba fleur wana ba clôturer le pango moko na mandalala siko to komi kana le pango wana to leki porta liboso ba leki sibiso to koti nde to komi na kati ya lopango mais na clôture mandala to koti na noté quand na bisika ba fleur na moni vraiment talinga na miso tamolai atalinga ba mwasa abeti bodo asoko nete pasi na yoke ayebsinga na moni ke vraiment na okota na yote na zoti ko bomo na sima lopango na ba fleur nga no kota na yote ata moto ayeba lobi solo amoto ko bougete ata ba fourmi makasi ye ezo so na nzoto ko bougete ata batu ba yendenge ni bazoloba yo ko bougete ofanda kanye so na sisi mission na ngakuna na ozoto zunga ngano ko katena tiko kote
ngape courage ezate ya retourner ke côté nini vraiment ba question to poser ka mingi eza puissance nzambe amen so za na puissance nzambe te opose ba question wana te ngape na poser te na vandi nanga te na mbala moko ya koti era koti ngape na tika na sia mandalala wana na ba fleur na so tala boy na moni ya koti kuna na kati tala bato ebele ba beti maboko maître ye bazo pese lo saku bazo okonzi na biso ye ba beta maboko bato moso bata na bilamba na se aniata nde na kamwe na bi c'est kaza mokonzi kotaza mokonzi kambo to souffrira kuna koto mokonzi yo ba benye maître apesa ko ngapeka na masa mandala la wana era ye eloko liboso a côté laki OK era koti bayambi ye cigarette yango ezalaki na kati ya calebas batie mwa eloko moko boye siko era omela yango ezosa tutututututu omela yango na mwa calebas moko boye batie siko milinga era azomela azotindika yango kote nazalaka azotindelanga milinga bo nga nayebi te mpo na nini azotindelanga milinga sikoyo ngape kaka kimia era sisi komela cigarette esili nde bato wana bapose question maître sikoyo ye yo moko wapi Sabina yo Sabina ndenga ya lobi te namoni ete nga amoni Sabina te na waya na elobi atuka na luki mwana ngo tina moni ete moso alobi maître mpo ni osali bongo tala ebele bato nake koinvite nga natamboli tina bapoto tina bakisangani Lubumbashi partout Kivu nakezwa bato toye me ndenge nini oye na ye te bato tozongisa bango ndenge nini maître alobi na oya na elobi mosu abi maître osali mabe mpo nani biso so okomande biso tosalaka me yo so bakomande yo osalaka te wapi ye tala liboka pilipili na tutaki tala mafuta nde na kalingi wapi ye abi akoya alobi mosusu aye maître tala vraiment nasali bafourchette ebele bafourchette yango ya banzete ya babambu me nde nini na ye te mosusu abi maître tala machette nde na pelisi tala epasola tala marteau ye alobi na oya na elobi ngabi c'est que awa ekomi balie babomanga sikoyo na mbala moko mosusu aye abi maître osala mabe omoni ere okoti awa nayoki solo ya motu me yo komo bari omeli sigare otindiki milinga nazoka solo ya motu moto yango zolo molai donc zolo ekenda boye etourna boye abandi kotombola zolo yango boye asabo abi solo ya motu moko ezobima awa permettre ngai nakeluka moto wana maître alobi te moto aza te ezala na confiance na nga mbala moko ere moto wana bakomo discuter kuna moto wana bi me nga nazoka solo ya motu ifo nabima maître rôle nanga obimisanga mpo nayoka basolo bon nazoka solo obimisanga maître abi zala na confiance na nga nde mbala moko nayoki voix moko likolo ebengi nga Sabina natali kote na kote ntina kentu natali nana obenga obondela te oyebi lelo liwana yo bamarteau wana bamachete wana bapilipili mafuta bakalingi wana eza mpo balambo te bondela nzambe lelo ozokufwa mena na oloba nazongi lisuka na matiti Sabina bondela tina kentu bondela lelo liwana yo natali nomona nga motu te bon nga wana pe na uti catholique nayebi prière te mais nabandi ko réciter ka notre père qui est aux cieux na réciter notre père qui est aux cieux na réciter je vous salue Marie na réciter les symboles des apôtres ba prière ba enseignant biso na catholique erna na so réciter ngo mbala moko na yoki na sima moto abendinga moto abendinga na sima moto na boy na kotala na bi awe sili ezaka bato wana baye ko bomanga do na kangami makasi noki ka voix n'est pas père bondela na tourner na moni ange penza mundele moko na mapapu na sultani ya pembe asiminga lobi yo yebite lelo liwana yo pona ni olinko bondela te basilikela nzambe te ba parana yo so baboyi ko kene maserte
est-ce que okosili okima nzambe yo okimi nzambe tala wa lelo liwana yo il faut sambela nzambe asalela moto kana kima serte ata obali soki nzambe alobi ka salela yo akosalela yo ata oza mobali te nzambe osalela yo mais yo okoboya nzambe te mpo baboyi ke okende maserte mpona nini tala siko lelo ozokufa na bina sala nini babi sambela nde nzambe nde asiminga abi tourne tokei telema nde asiminga na loboko tobandi kokende na ye tokende na nzela nde ayebisi nga bo oyebi liwa na yo okufi mpo oboyi nzambe yo oboyi nzambe oli ozalaka na kati ya bandunu ville te oye liso na mboka place bandoki bavandi ere oye kote okanisaki oye kobombana mais oye na maboko ya satan il faut balia yo mais nzambe atindi nga na ya kobikisa yo mpo na babienfait eloko ozobika lelo eza babienfait osala bolamu mingi me moto oyo azoboma yo kuna azokoka te kopresente yo baboma yo mpo na babienfait osala ye yo osala babienfait ebele na famille baboye me yo ozotokele mai olanda mabe na ete na babienfait osala wana babienfait na yo ezogange epa nzambe yango nzambe alobi botika mwana mwasi wana akufa te wana vraiment azalaki na baage ya 16 ans na ba 16 à 17 ans abi mwana mwasi wana akufa te botika ye bokelongola ye yango na ye kolongola continue kosala bolamu kotika bolamu te salaka bolamu sunga bato mpe ndenge ozozonga yebisaka bato basala bolamu egangaka so ozosala bolamu ozosunga bato ozoyamba bato bolamu wana ekoganga bino botanga bible te bato ebele basala bolamu bato nyonso basala bolamu na bible banyokama te yo obiki mpo na bolamu kende sambela nzambe nde tobandi koya na ye nga bie ngano banosala bolamu abi sala yango me kotika nzambe te sambela nde toyaki tokomi mpe na nsima ndako kaka koko na nga totelemi ayebisi nga tala place baolela wana omoni nde basala na mboka batie bamandalala bo batie mandalala babimisi mpe ebembe bato baolela abi omoni place baolela wana nga bie abi nga nokoma kuna te yo kende kati leka bato wana nyonso okevandaka na se ya makolo ya moto bazolela wana nga mpe na te ide kotuna teke moto yango nani nga atuni mpe te babi yo kende malema kana se ya makolo na evanda nde nazwaki mpe nzela na bandi kokende mpe malema nake naleki mpe bato ko noleka bato so bazalaki omona nga me nga na omona bango nakoti mpe namoni mpe mbeto batie motu na vandi na se ya makolo ne siko nzoto na nga etutani na makolo na ye mbala moko nayoki ngai ya kolala nazokavwa ezoloba ke abushe aninga botika na kolela botika abushe liso mbala moko mpe nafongoli miso ere nafongoli miso bato baye ebele nde batombolanga bamemanga hôpital ere bameminga hôpital noko wana ndoki ezalaki mpe na moi na butu te noko ya ndoki wana sikoyo azoya na mwa nzungu moko ya mokiebo so nzungu akisi so nini ere aye bakotisi mpe na hôpital ngai yebisi minganga te ye atraite nga te en tout cas bopermettre ye asanga kisi te bomoni ere nalalaki pongi wana sene o nga na bano mona pongi ere nalala pongi ye ameminga mboka moko kote o kuna balondaka bafleur ameminga kuna vraiment babana odeklare kobomanga me namoni ange ya nzambe aye kozongisanga yesu asalanga kisi te pardon boyebisa ye azonga na kisi nde ayaki wana bamingaka baboyi babike en tout cas okotraite ye te otraite kisi no te déjà azwi bakisi amingaka nde azongaki asiliki azongi na bakisi ne wana eza kufa na nga ya liboso ya mibale ya 4 ans oyo ya mibale plutôt ya liboso ya 4 ans na mama Deborah totuna na baquestion na famille bale ntango obimi na nzoto na yo olobi ezalaki na moi yebisa biso nanu mpo pamba te tobiki bandoki bapumbwaka na butu papa noko wana ya ndoki amemaki yo estce ntango bakolelo oyo otikali ya ye azalaki to ya palimwaki babetelaki lisolo ndenge nini etikali kosala ntango bino bokei bopumbwaki
même suppose qui no pendo ki da na ko na lesa ki okindoki azoki na kindoki bokei yo zo kansaka ki okufi betre selon ni bana prouver réellement que yo ndo kufaki pe no ko na lobeza ki na mo ya kenda ki wapi po yo to comprendre que nzoto etikalaki molimo kei mais ce ko yé na bomoto atikaki nzoto akei qu'est-ce qui s'est passé tant yo banjo betre ba betela ki onini réellement bon elle n'a posé question na tuni ba makolo bon elle on a koya ki no ko ngasaki wana babite azalaka te er tozolela yo tomoni ete bamoni ete soki azalaki na ndako soki azalaki na zamba so azalaki esika nini yo nanga moyen nayeba te mais réponse bapesi nga ke azalaka te mais nde er na bimi namoni ye mpe abimi so abimaki mpe na kindoki na ye so abimaki mpe na forme nini nayebi te wana lingo lobala biso ni papa mama Deborah pa bato umena mosala nzambe ete bandoki bapumbwaka na nzoto na bango balimwaka bakei azalaki ndoki magicien marabout to ndenge ni pamba te tobike bandoki bakendaka na molimo mais soki ekomi ya nzoto wana tokomenga moto akomi kosala badédoublement donc soit akei selon nga nomona on dirait dédoublement on dirait baincarnation puisque eloko nobenga incarnation er bato bacrier ke alamuki mama Deborah alamuki bato oyo bamoni azobima na ndako na njongo na ye ozo comprendre er bato baocrier alamuki ye siko ndako na ye bamoni ye na ndako na ye aobima na mwa njongo azolanda hôpital c'est que eza dédoublement soki baincarnation na ye babenganaki ete baningaka nde baboya kota te bo na famille bato babwakisaki bon bato ya famille baobanga ye aza ndoki eza moto alobaki te okontre bato ya famille omelakisi wana abikisa yo afongola yo mama Deborah olobi nzoto no elali yo mosusu otelemi différence nini ya oyo alalaki na oyo atelemaki bon nzoto elali naomona nzoto nano ebimi na banomona ondire film donc naomona scène yango nde totala télévision nde totala film omoni bafilme yango akala babano benga cinéma donc oyo batiaka bilamba oyo eleka na ye donc naomona scène yango ondire bongo on dirait film ozo comprendre mpenza te que c'est quoi au juste nzoto ebimi oyo elalaki ezalaki na mosuni oyo eza esprit oyo etelemi eza esprit naomona on dirait film moko boye bon no comprendre te c'est quoi mais namoni ngai on dirait naza boye namoni ngai lisusu akolala oyo etelemaki ezalaki na bilamba oyo elalaki ezalaki mpe na bilamba to ndenge oyo elali kana elamba oyo nalataki oyo elali kana elamba oyo nalati bon oyo etelemi so sorte nini elamba wana nayebi te donc nomona on dirait naokoka kodéfinir yango te makambo ya molimo mpe ezalaka mpasi kozwa yango otyango na bomoto ezaka na donc nomona eza nzoto moko me makambo naosentir na nzoto wana eza neti naosentir na bomoto boye te on dirait filme na facilité nyonso tu noko ya ndoki aye kozwa yo okeno lelo tokomomona phénomène ya kindoki mpe epa ba na mosusu mpe ezalaki nango ke opika crise soit noko apesaki déjà kindoki ayesi ko azwa yo bopumbwe ekoki te donc nzoto no etikali bato bakati koso olali nzoka ndokende no kaka kopumbwe pamba te lobi ete noko aye azwi esprit na wana etelemaki wana ayabi tokende bobandi kokende estce na nzela la bokokende bopumbwaki na nini po bokoma ti place bafleur wana bokotambola kaka normalement to banotambola makolo topumbwa te ere tokende na ye nde totambola na nzela mpe tosolola te ye nye nga nye nga mpe na ocomprendre te na okende wapi mais azodirige nga bi tokei mbala moko mpe na bandi kokende ere tozokende na nzela tosolola na ye te biso tokende nga mpe na okoka mpe kotuna ye te tokende wapi na bato omonaki babande koloba nga na esaleli fourchette nga na estce eza na bilenge mosusu bato oyebaki bon na bato wana nayeba mpenza bato yango te puisque nazalaki na mesani na mboka te nayebi bato ya mboka te ere nauti bandulu ville direct internat nayaka ka congé nazongi nayebi bango te en tout cas nayeba ata moto te na groupe wana enfin tozongi na lisolo olamuki batraite yo lisolo ya makambo omonaki obande kobetela moto ya boso na ya mama to nani obandaki na nani to kila kozwi nzoto makasi okeswanisa noko naswanisa noko te moto ayaka oswanisa noko mama ere auti bandulu ngai nabetela nde bainfirmier ngai nabeteli bainfirmier nabi boyamba ye te
tala phénomène awa na wuti boye ben fima ba yoki bonde ba koti ba koko ba makulutu ba koti ba makulutu no beta lisonde ba comprendre ba bite makama so loba o place ba liaka batu eza côté azamba côté bandoki ba loba ba londa pe ba flair mwana o avandi na ville ayebi histoire mon côté mais azo beta on peut bien que place en eza boye c'est que ça solo eza noko oyo azo lokaye nde à partir de wana nde ba benga mama na bandulu ville erezaki système ba foni ba téléphoner mama aye mama aye nde na bete liso mama na bitali kamo eza boye bon mutu na monaki eza noko o ameminga kuna nde mama kendaki ko mema trouble na noko wana mama lobi yo bomanga tikane mwana nanga nde akokunanga mais so bomi ya vanga na botie ka boye nana okunanga nde noko wana prononcer na munoko na yenga pe na oyoka alo bake mwana ngo nano akangami ndenge ni ngana comprendre ndenge mwana akangami te or que aza mwana moko abotose o atokelanga ba mai ona linga mingi bosikoyo akangami na model nini ngana comprendre ndingolo bani na liwa akangami ndenge nini infraction na ye po abomanga mama lobite yo moko yebi ndenge akangami yo moko yebi ndenge okangi ye libérer mwana nanga nde a permettra mama ke en tout cas na libérer boluka moyen bo memene hôpital akopika nde mama zwaki nga memanga na bandulu fil bakotanga hôpital obiki na biki toko koba na biki esili na vandi pe na bandulu ville na biki na yeko bala na bali mobile nga ke betude aketika ngai na mboka na bango do alongoli nga place ba mama ke betude dans le Lubumbashi aketika nga na mboka na bango kuna na mboka na bango nzoka nde na ke fungoli so porte ba démon comme na linga donc tala incrédulité nga na kutani na ange ayebisi nga na sambela mingi so na sambeli te bandoki ba rozwangaka mais olie na sambela te nga na boya ko sambela na boyi ko sambela nazaka na makanisi na nga wana ke avant na sambela il faut mankene ka couvent ko na bano linga libala te ba forcer nga na libala même na ndako libala bano linga ka ba boya nga na libala ke na nga couvent na tika iloko wana te ezaka na mémoire nanga sikoyo na yeko kende na epa na mboka ba mobile nanga kuna bisika ke na otika nga na mboka na bango nde kuna liso ba ndoki ba komi ko ya kotungisanga na butu ko finanga na butu ko nyokolanga na butu na lala te donc soki na lala butu no sentir donc on dirait ba to ba finanga so na lala butu no sentir ba mari de nuit so na en tout cas na souffrira ki makasi kende na yeko konda mingi na koma sabe insomnie na komi soka butu ekwe na olala te na komo banga na biso na lali awa ba roya kozwanga lisusu nde à partir wana na belaki na kondi bakeme banga pe na ndako banganga okay bandeko ba bokilo nanga na ba semeki nanga ba meminga na ndako banganga kuna na ke kutana kutu na nganga mo aso yebisanga ke omoninga komo nanga tembe na nzambe na chaka tembe na nzambe omoninga kisi nanga nde no salela soki osokolika mai na ngao bandoki ba royal lisute azupe mai wana nga kuna monike eza solo koma za tembe na nzambe c'est que mai o apesi nga na robika na kei mai wana apesi condition ko so 0 nga tuni bon no yeba ndeni ke 0 ekoki okoyoka si tozi papi soir obika na zupe mai wana tokei to komi 0 RP na yoki mala moko on dirait sonnerie moko na sutuki na pongi na tali pe 0 tozui na zui mai wana na ke sokola na ke sokola mokola liboso na la libye mokola mi bana la libye mi sa 4e jour ba démon ba yeli sou please mais ba lo ba libana nga no yoka ye wana bokanga ye bopese pongi bopese pasi kende na komosa ben insomnie no ko waliso olala te no soto comme butu na vanda na ngabo na vanda ka bono tala na so lala te ba komiti na niveau ba mari de nuit bazo ya ba longolinga ba kaleso ba keti alibanda donc kaleso na lati na ngona loketo na ola mokabo kaleso ezate na to okuta ngo donc ba témoin ngo so ba yaka na ba forme ba mari de yo na bo moto o mo pinotikali ni na tikali nuit oui na lali penza bo système phénomène femme et mari de nuit na ola mokabo na butu na lamoki tala na nzoto kaleso ezate kaleso na nga ezate te ko bimatongo tala ngo Nicolas douche
siko babokilo nga ba oloba te obosanaka ero sokolaki na butu obosana bite nga na bosana te nga na bosana te nga pe na lala mutakala te kutu mokolo mona sala express makomba otia tembe selon bango ba mona ke no tia ba souci comme na mesana na ville na ke vanda na mboka yango no tia souci po bazongisanga mais nzoka ndeza ba faire réel no souffrir nde moko bokilo na nga akomo benga nga na lala na ye mais eno la na bokilo na nga pe ba demo ba oyaka nde moko na epsi na bi mama siko tala tala ne na lati na uti osokolati tande na lati caleçon yango mama talaka na lati na zui kilote kolan na bakisi na zui jupe na tie na zui robe na tie na zui liputa na lali na bi mama omoni abi na moni lala na lali na lali oyebi na kolan na kilote na caleçon na lamo ki ezate na bi mama ezate de mama na moni yango seri abi makama bo memata na bangange na bite ngai mama yebisanga banana botama professeur bimake ba memanga na banganga te na koza mosala nza babi ebo ba memona banganga te modelo so mona boye fo ba memona banganga nde ba memanga na nganga wana so nteme na nzambe wana ake ko bakisanga lisu milimu ba démon vraiment bande ko nganga biki zate na regretta bato bazanga ba problème oli aluka basali na nzambe te asoke luka nganga nganga biki sate papa wana zili so ba démon ebele alatinga na nzoto era alatinga ba démon wana nde nzambe asa monene mokomo na oke d'hôpital na kutani mama pardon ko sauter na tête ozonga nano bisika bakino pa tembe na nzambe qu'est-ce que vous avez remarqué tant bokoti na ndako ya temba et to kote na ndako ya temba na nzambe na moni atete ba makonga makonga ba benga nini arc balikonga ate likonga mo kote likonga mo abo kilomita memaki na basemeki na nga baleki ya mobali na nga toke kuna bala zaki na ville na Lubumbashi autanga toke kuna kitsi banjungu na ye siko azotia ate mai na njungu abani ko invoquer a invoquer a yebsi makamo ezabo alobi makamo ne alukuta wana ezaki pe na motema na ngati sikoyo azwinde mai oyo ebimi na njungu wana atia wana mwa molangi ke ozwa mai oyo so okomi na ndako na ba 0 wana otia wana kantina mai osokoli abi nga bapekisanga bilo esala nini o mai ya nzambe tala nga pese naza na bible yango na bime olobi otia ateme na nzambe te abi naza na bible pe na tia ateme na nzambe nde azwi yango apesi nga bon bango nyonso baza pour ye nga moko siko badomine nga nazwi kaka so eza te kote mama aza mosika nga pe naza mosika bon nazwi kaka namoni kaka peut-être nozwa apongi na butu na ye pe na tie mai yango na sokoli premier jour deuxième jour troisième quatrième jour ba démon ba ye lisusu donc eza mokolo ba ya ko longola na kaleso yango na nini donc liboso ba longola kaleso toujours ba longoli na pilote nyonso nde mais no sane nde na changer na bite na ke ka hôpital na ke no hôpital na ke melata ba kisi peut-être de malaria na ke hôpital nde na kutana na mutu moko bona bani ko betela ye ndenge na so mona ya lobite awa kutu na uti bandu nouvelle na so songa bandu nouvelle koma boyo komi mwindo boyo na bina liaka te na butu na lala te nde akendaki bandu nouvelle era ke bandu nouvelle ke yepsa mama nanga abina moni mwana na yo atuka so kete akokufa tala makamazo mona ezabo ne mama ayaki mama ye ko retirer nga na epa babokilo nde mama yepsinga do bano beli boye basalani na bi mamemanga nganga tete yo bako memona nganga te yo bana mokolo botama prophétie ebimaki ke bo mema yenda kwa banganga te akoza mosali na nzambe komo notina ketu siko bamembi yo banganga ndenge nini lelo bakena liso banganga te lelo bakoma kako sambela biso na bandu no to fongola ba groupe de prière ba ligue to so sambela yo ndenge nini okende na ndako banganga nde mama silikaki aretiranga azwinga ameminga na mboka na biso siko nde ameminga na mboka na biso nde bamemanga na groupe de prière eto komi toke na groupe de prière bapasenga délivrance babengani bademo wana ya banganga wana ebimi milimo wana ebimi après bademo wana ebimi esili kaka mokolo yango nde namoni vision donc namona vision même jour bapasenga délivrance bapasenga délivrance nde na bandaki komona bavision nde
mais maman tout le bana to kento zonga milimo nini yango banda ko tungiso na mboka est-ce que yoza mutu spécial o milimo ne sa mboka ko tombokela ka yo mutu moko balanda kini baluka kinini tant milimo ko loba e ko agir loba kinini bon ba pasanga délivrance en trois délivrance ba pasanga milimo loba te ndenge bato musu ba loba ngai mutu tel nga te en tout cas banana ya ma Yesu milimo loba bongo nano munoko na ngati mais sauf que ba prophétesse baba no pesa ba vision ba lobi ezana noko na bango moko noko wana apesa ye sacrifice na Lucifer mais bazo apo kanga ye bazo akete yango bazo landa ye kaka soki abondeli te suka ne akokufa donc Lucifer azana posa lia ye pesa azana étoile nzambe wana nde prophétie bana obima bango nde bazo loba mais nga batu na loba na monoko te ko ngai mutu tel ngai mutu en tout cas banana ya ma Yesu na loba bongo te bon mobile no pesa zaki batikala benga ite ba benga ye pe ayaki era ye ba yebisi ye ba yebisi ye ayako kuta biso na ba prière ba passer nga déjà ba délivrance na komi na nga bien na komo mona ba vision ayako kuta nga na étape wana ayako kufa na yo ya mibale na kozaka na kufa na mibale wana nanu na kufite wana na kufa kite wana ba membanga kana banganga nde après wana toke na biso eto sisi ba prière wana na yambi Yesu na komo sambela nzama komi ko utiliser nga mais na nzama ko utiliser nga na komi kaka moko boy so na siliki pesa nzanga na molimo moko akanda soki na siliki moto asimba ngate soki kana siliki ata na église na uti landa mate yabo na koza bate ya wati ko bimana nga no silika na bano comprendre te na silika bongo pona nini nde mokolo moko na reconnaître aka na keno soma lokolo nanga nyama na sali malewa nanga na tongo nyama wana ekomi poto nde na yebisi mama na biso bi yo kosanga ke soki bake na nzambe nzama pambolaka nga batu nazaki na nga bien yo boy ke na ke maserte nzambe na bino ngo aboy lisuko pambolanga nde ni nyama nanga ekomi poto na ke lisu église te nde na boy ko kende église wana ba mama ba komo kende nga na kenda nga pe lisu te mais nzambe toujours azaki na posa nga no kende te na église ba koti ba mama jeune moko à 21 jours il faut ba ça la jeune ya Jacob ko bondela na 0 heure mama siko wana pe na boti bana misatu mama azoke na église na bana nanga so ba yeba komi 0 heure la musi bango baba ni prière bana mike nga batu pe ka kolala nga ka kolala OK nazo bondela te nde mokolo moko ba mama ba bondela pongi pe silinga na misa zaki en tout cas no lala te na fandi ka bono landa ba reketa prière nde mama zo pesa so apesi bana baba ni ko bondela na bana nde na yoka pensa vo ezo benganga Sœur Sabine ntina nkento ba miracle oyo nzamba sali pona yo soki asala ngo na Sodome na Gomorre me balinga ba bongola mitema pona ni olingi ko bongola motema te OK Nathalie me moto azate Nathalie bono mona ka ba mama ba osamela bana mike na zongi boy na yo ki Sœur Sabine imiter ceux qui avaient la foi hérité des promesses. Nathalie no mona motute. Na bi siko moto ngwazo loba oyo nani. Après abi tanga makamonda mokana hébreu. Après c'est en hébreu 11 verset 6 à 12. Nabi na azupe likala moko ezaki na sebo na komi. Na komi na mbala moko ba mama pe ba sambela ti basilisi. Hébreu combien? Hébreu 6 verset 11 à 12. Hébreu 11 plutôt verset 6 à 12. Nambala moko ngape Bible ezate. Nazaki kana mwa Nouveau Testament nanga. Mwinda pe maluga ezate. Nde ba mama ba sisi prière ba lobsanga pété. Pona boya église. Kuna babike batie ngana égarement pona lingi osambela te. Siko mbala mona bi mama mama biko benga ngate. Yo benga ngandini. Yo lingi makama nzambe te. Nabi pardon mama limisanga nzambe pe alobaka. Abi nzamba lobate ndeni. Yo se na yeko kuto na maladi olingo kufa. Soki nzambe te olingo bika ba passer au délivrance au komi bien. Lelo boy nzambe. Bena yebisi mama te na yoki voix moko ebengi nga penza.
voix moko ezo benganga abi siko voix ngo elobi ni nde na yepsi na bi voix ngo elobi boyeke ba miracle basali nanga so basala na Sodome na Gomorrhe me babongo limitema na bana ko landaka bato bazaki na kondima basalela nzambe batiaki kondima bazwaki ba promesse nzambe pe ayepsinga abakisi ke zala na kondima oza sauver yo na libota na yo mama bi wana nzambe ti wana nzambe azoluba eza nzambe donc mama ayepsinga bo nde na tongo tokenene pa pasteur to yepsi pasteur pasteur abi mama yo oza na étoile nzambe me olingo salela nzambe teni zonga église na bani lisuko zonga donc na sala akaso na ke na okima soki na ke kaka na okima tour mususu nde na yako mona penza nzambe abimelanga na forme ya lisu ka lisu apamba penza ka lisu bo ezotalanga donc na lali ba mamba pe bazaki na ba prière na bango ba bondeli nga na boyi pe ko bondela na boyi yaki so problème nini pe zaki na église so moto mo azwa niongo na nga liyo pesa te ngape na bino ya liso église te OK na boyi na nga na bibe église na bino pamba ba responsable ba futa ba niongo te mama biyo ke na église pe na ba responsable na bi kuna na zati nde mokolango ba mama bazo bondela e ba sisi ko bondela ba lali nga na tikali kana posia bo pongi esilinga na talika na rideau na moni liso ezotalanga Nathalie et puis liso ezo pesa pesa ba rayon ba éclairage nabi siko liso ya nani na moni liso ngonde na bangi na zui dra na zipi na finiki dra na moni liso na kati atra na longoli dra Nathalie mir liso na mir siko na robenga nani bakanga be ennemi na linga robonde la te na za païen siko liso comme landanga nabi me liso ya nani liso ezaki mukebo eye munene na bangi penza na sali ndoto bo est-ce que na sala ndoto nabi te ndoto te o penza fait réel onga me liso nani kabamba liso boy nde na lamusi ba mama na lamusi mama alamuki nabi mama tala liso mama pe atali nabi mama zo mona liso abi ezali wana yo ba demo ba yo récupérer yo yo ka conseil te awe sili pona yo nabi kasi mama pa monaki mama amoni balamusi bana ba toujours ba omoni nde mama bondeli liso so eza demon otindelo moto atindeli liso moto liso eso pesa ba rayon kaka atindeli liso moto liso epesa ba rayon mama ekoloba kete o nzambe to bondeli nde to yebela nzambe na butu wana nde mwana o nga moke azaki na ba age na école dim ayekoloba ke na dimanche batei biso ke nzambe aza likolo aza mopepe ngai na bano tu na mopepe ngo ndenge nini nde bayebisi nga ke nzambe aza mopepe ayaka na ba forme nyonso na ndimi yo za nzambe siko lobela biso oye koloba oye kosala nini ba moko grande sœur na ye ozaki ama okola moke abani opesa prophétie abani ko prophétiser ke na ye ko bimela mama Deborah po azotia tembe mingi comme azotia tembe na kosala nyonso na méthode musu na ozwa ye na ki aider a kozwa ye lelo mais na kozwa ye te bala moko esili wana toke église to expliquer nde na komo banga na zongeli su kosambela na zongeli kosambela na ye kosambela tour oyo na koti église nde nzambe ayaki kopesa message après baptême na nga ba baptisé nga na 1997 na zui baptême esili nzambe ayebisi nga ke eza na eloko mo etikali epa na yo eza kanda so longoli kanda na kosala makambo na lingi nasala na kati nga bime kanda ona olongola ngo ndeni alobi kanda okolongola ngo zwa décision ke esili na tiki kanda pe kende pa mama na bino tuna mama na yo na bomona basokola yo na nini nde na kepe wana nzambe azoko utiliser nga mingi na prophétie OK nzambe bandi akolobelo na ke na mama siko na botama bano sokola nga na nini abina mai na savon nabi ka mai na savon esili nzambe abike na tuna yo eza nelo muso bano tchana mai alobi mikwa moko musu na bano sokola na mikwa moko musu nabi yo bano sokola na mikwa moko musu nde na zonga ki lisusu
na bonde na bi nzambe mama lobi abana sokona mikwa mikomusu abi moni kando silika eza esprit ya mokomusu malgré ozui baptême mais aux un esprit à mokomusu na kati no OK kende pa ba pasteur tout bela ba benga na esprit wan ndena kenake pa ba pasteur na yepsi bango nabi nzamba yepsi nga na zana demwa mokomusu na nzoto oyo mama sokolanga na bomwana siko bo passer nga délivrance nde ba kotsanga jeûne à 3 jours ba kotsanga jeûne à 3 jours juste après baptême et na koti jeûne wana 3 jours 3e jour nde na ke na église pour ba passer nga délivrance na ke kuna nzamba komi ko utiliser nga lisu makasi na so pesa prophétie ya moto moko na moko nde na yaki ko pesa pasteur moko prophétie na pesi prophétie pasteur wana nié prophétie wana boya on ole a vanda te ayebi ke moto ango pe aza kanda akoti jeune pour na kanda parce lisu alobi ke prophétie non di mango te za démon zoloba na kati bala moko na siliki lisusu na bosali ke naza na jeune na siliki na pasteur to bandi ko swana ti nabi omoni nga naza na ba démon nga naza ba démon te nga naza ba démon to benga ke démon neni ko lobsanga te à partir de lelo lobsanga te to komi benemi omoni nga na yo to ko lobana kana cimetière na bo moyibo na lobsanga te nabi omoni yo sozo te ya no kota te parce que azaki 3e pasteur na église passer ça nabi soki yo ozo teya na kota te soki passer musu na koti me yo te na siliki bona siliki mobule koti balobi yaka to bondela bi te na boy na bondela bo bondela nga pete botika na zana ba démon nga na nzoto na bimiti to bimi balandi nga bakangi nga jamais ngaka teti nde ba passer bazolana nga ba bondela nga mama vraiment yo moto koti jeune ozo baptême na bi ata ba baptême na bino wana na boy d'ailleurs na so baptême na nga catholique ba baptême 2-3 fois ni ba baptême apama na lo babon de na oki voye benga likolo lisu biso na groupe na yebi na vers 18h tozo kende na oki yo Sabina wana nazui koma mama Deborah yo Deborah yo kansi ba don zana weza mama na bino eza papa na bino ba do oyo zana weza nga nzambe na pesi so pesi moto vision so aboyi etali ota yo yo pesa nga rapport ke na pesi vision aboyi mais yo ko finga e poni o fingi pasteur yo so komi pasteur ba fingi yo est-ce ko sepela so za pasteur ba banika ko finga yo o sepela poni ko finga pasteur ken o liaka na ndako na biso o yaka ndako na biso te yo moto ko lisa e siko no salelo na kanda wa mngongo uti aliko mongongo penza likole so batu ko kanga to za groupe ya batu ba mbe ba yoki mngongo na tuni ba pasteur bo yoka ba bite yo takanda siko okiti na bite pasteur ozo yokate ote pasteur boyo kite ote nde na bani ko rappeler ko répéter na bita la voix ngwe lobi boye allez répéter lisu na bi yoka de zolo na bi soto yokate na bi pasteur pardon voix oye ko zala nzambe boke sengela nga pardon na pas pasteur bokende boke sengela nga pardon nde bake tokepe bake na passer abina ko pardonner ser wana te oyebi ba passer musu bazambi te mabe hein oyebi ke ser waza païen awuti na monde ayebi nzambe te bo ata zo sala mabe zaka ba démon mais aboya ko pardonner nga na motema moko ko pardonner ye te ata bo tenir compte que yo uti na mokini na ko pardonner te ata kezwa kabila le père wana kabila le père moto akoti akezwa kabila le pene kishasa yao na o pardonner te aboyi ko pardonner ngati era boyi ko pardonner na lali na butu na lala te kende ko senga pardon lisusu o fingi zamba kotel ni pasteur o fingi pasteur kende na bimi na tongonga moko ti na pasteur aboyi na pardonner ote yo lo baki to okutana kana cimetière aboyi ko pardonner nga na zwinzela ti na chef de quartier papa Monsala o ako na bi chef de quartier tali kama ezabo na non la latin na ke na pasteur abo chef de quartier to ye na ye chef de quartier bi pardon maman de bo pardon est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur
Voilà, Nzamba, kasi Nzamba, yo ateti, Nzamba plus que. Donc on est à l'obé. Nzamba continue na boulou yo ke na boulou yo ke koti na pasteur. Nzamba okoti na pasteur. Te nga à l'obé ke ne pas pasteur. Nga no ke ne pas pasteur. Pasteur aboy. Na komi ni telengana. Na kosa neni. Ozi chef à quartier. Na kezo chef à quartier, pardon to ke nga na ozo pongite. To ke na chef de quartier, ayebisi chef de quartier tala mwana mwasi on pardonner ta za mono aza tetu. Aza poli. Oye koya eya. Nandimi chef de quartier ayebisi omoni na oboyi ko pardonner nga na za leta. Soki problème ye na okanga yo. Yo nde oza nzambo sala mabete. Pona nino pardonner ete. Aboyi ko pardonner nga na yete. To yepe to vandi. To vandi ka boye. Na kezo ati l'État. Na kezo l'État boy ba pasteur ba kei ba tunyo se église ba kei. Parce que to zaki na 3 paroisses. Tous les pasteurs à 3 paroisses ba kei pasteur wana boy na motema moko. Aboy ko pardonner nga. Na yena ngati. Na vandi na lali na buto no lala te. Kende ka. Na bi nzambi siko no sande ninga no kende azundi mate. Ah, na yena ngati. Na yepe na vandi na maman. To komi na vers après-midi vers 14h, camarade na aye ko kanganga suki. Era ko kanganga suki nda atuninga makaoni eleki lobby. Na pe na betelie tala na pesa prophétie boy pasteur aboy prophétie wana abenga démon nde to swanaki. Siko na butu no lala te na bani ko betele. Olie camarade na pesa nga tort. Oyebi kesa bato ebele basala mabe na mukili. Moto asali mabe pesa e tort. Mais mon asali mabe yo zo pese net grade ozo pese grade nga na beteli yo lisolo apasi naza nango camarade nga bi alongwa pe kuna aza tobija aza sambala aza tobija aza sambala soki aboyi nini yo ke ekipe ye nzambe aboyi ko pardonner yo ya sala mabe te vanda na yo kutu ayaka wate nga bien nga pe na occupé ete ndenga boy pardon vanda ne kaka na minute wana no loba bon nde na moni na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba na minute na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, je suis dans l'agence Moroboé Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à sunga yo a uzika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareth.
nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisaki ya fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour na Nazareth, dans un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Deux militaires bazoya. Bato balati tenue militaire oyo penza tenue na biso ba ya ba FARDC. OK. Bazoya. Ndena tana bi do passer ke fundanga. Makama pama ke yebisa ba soda bakanga. Siko ke benga ba soda wa nini vraiment. Camarade na ngatuni wapi bango. Na bi bango ba oyati. Yes ko mona bango tekanga. Na bi ba soda bango ba oya. Nde mbala moko pongi ekanginga na lala makola kamarana ye kota okanga suki ngana za kolala nde na moni basoda wana babimelinga nga kolala batuni toye kozwayo na bino okende wapi babi tala invitation na manda na yo yango mosusu wana awa na mutuna ye akomi Ange Michael akomi Ange awa bo Michael mosusu wana akomi awa Ange awa Rodolphe Ange Rodolphe. Oyo akomi awa Ange écrit awa Rodolphe. Mosusu wana awa Ange be écrit à Michael. Babi tala mandana. Toyo kango batindi biso. Batindi biso to akozwa. Mbala moko erba lobi bongo ale. Mosusu wana zuba kraka akaninga azo ibate. Te kote azo kanganga pe kasuki. Ya kanganga kaso akanisi na lalit. Akanga muna da bato bakraka. Atenga bakraka. Voilà. Nde batie bakraka, ngana crier kraka. Ya bougenga. Madebo. Na okoya bo. Madebo, mi se tourner bo. Madebo. Nde atidi bana boke benga ba pasteur boke mbango ngana tikala naye bana lisuwa ke maleme na kolela ya tiki ga wana zimbango aleki bake benga ba pasteur menini na moni batenga ba kraka koto Ange Michael atenga o musu Rodolphe abi longole kraka asima tia ya liboso habite asa teti habite longola sima nde ba longol batenga bo batebo ba passer ba ye ba kuti pe maboko na ngai ke position ba fongola maboko ezo fonga mate bo bendi ata ba tukangia kangi maboko ekangami bo nde ba tomolinga ba meminga na permanence ngape no yebe loko te nde to bandi kokende na nzela ko beta Michael ba gifle so abete na Seigneur abe kotaka koma Seigneur to yebi Seigneur tala mutu afinga basala nzama zolo ba pe Seigneur yoza oyebi voilà Seigneur onani bela Lucifer na minito kotanga koma wana te oza incrédule okoyoka ko beta na nzela ba beta nga penza na nzela ko ba beta oyebi parti ona na banini musu ba bimisa ngo te fo bimisa po batu bayeba voilà makama esalama batu ebele o mona ka moto obela na se bo comprendre te nzoto zo vimba mais nzoko nde kuna ba obeta bazo beta mena bo moto bo bazo mona penya banzela o monde to shikota moto de banzela wana ebi selon ko elobele ba pasteur ezo bima nzoto komi makila toke bazo beta babi ko bela Seigneur te yo yebi ete moto ayeba Seigneur ko sa teti lokola yo o pesi Seigneur pasi banda ozaka mwana moketi lelo changate toke nde toke tokomi musika nde to bano matabo biso toke mata on dirait escalier moko bo tozo kende kana escalier wana tokende na nzela ko tindika muswana bitika ye ko Dolph abitika ye abina otika te na za soldat de guerre ngaba tinda ngaka na bitumba nde na ye guerre fona beta ye nde toke tokomi na espace boye escalier esili namoni ndako ka moko ka ndako moko ya tol na espace batongi yango na ba brique tokomi wana tokende
na ndako wana namoni bafongoli ndako na koti bakotinga na ndako ale bakangi fungula libanda bakei kuna ba prière bazo côté ba prière ozola mokate non la mokate no bouger pété siko kuna na ke na ndako ngo pe na koti na koti no comprendre na za wapi soki za wapi yo so prison ya espace so nini yo ne nazo comprendre te ngape na zaka na ndako wana côté babundi changement ezate nde ba passer ba décision que ba ke luka occasion ata vélo ba memanga hôpital comme na la mokate na sali temps ebele ba 3h du temps ba memanga hôpital nde ba ke benga na pasteur vraiment fongola motema sœur oyo afongwama pasteur wana azoboya kaka après ba passer ba commencer ba prier selon ba passer ba bike ba changer bazo pamela lisute ba commencer à prier la supplication ba sengi mawanzambe baba ni osenga mawanzambe mbala moko kuna bisenga na vana ili kolone yo mama bali mo akoti alati pantalon mo couleur gris na chemise moko a pembe donc aye penza lokola mobali pantalon ezaki couleur gris na chemise a pembe ba mo afongoli porta au talanga ngape no tali atuni nga yo nani nga bi ser sabi na ngona na bi mama Deborah ngonani na bi Tina Kento abi bon yo le moto a trouble na mokili yo le moto so mema trouble na mokili yo le moto yo kate na bi te na mema trouble te na mema trouble te abita la zolo ba mema trouble te na finga ba pasteur yo moto zo finga basali na nzambe yo sa nani po finga mosali na nzambe ngana poni yo zo finga pasteur ke aya na ndako na bino ta lia te yo moto lesa ye banga bomwana so si kama offrande na yo wana opesi yo zo lesa ye maman sali présentation na zonga na kota moi présentation pantalon grise muto na kocha bandi ba ketianga na ndako wana na espace en tout cas tali mokili kote tikali musika likolo pe mosika na katikati nde dans l'espace na monika ndako moko na espace escalier to bano mata eza lisute on dirait escalier so eke wapi sikoyo na monika ndako wana nde ba memanga na ndako wana ba kanisa so ndako nini na monika ba fongoli ba bikota nde na koti na ndako wana kuna ndako mutute kanga moko ba bibi na bango bakangi ndako ne bite so batu bazali na ba chambre so ndeni me salon batiaki ngaka moko esika nini obatenga nde naza kuna vandi na ngape te koto na mokili ba lembi prière puis esali ba 3h du temps nazozonga te bapase nde bakoma banga bamoni poko ekoma oya nde balobi te tomemeka hôpital bo camarade no bana ba avanda ya zaki camarade nanga libana olela na bana sikoyo camarade nanga betika lobaki ba soda ya betelinga ke ba soda mibale bango ba oya okanganga bon ngala batu na mona ba soda te ngana yokika mo ba ganga ya kraka esili na bouger na moni miso et tourner babite ba meme hôpital peut-être ba malaria nde ba oluka passer habite avant to meme hôpital to pas meli mingi solution ezate to senga mawanzambe parce que lobby asali mabe na pasteur malgré to tini moto na passer a boy biso to sengele pardon na nzambe nde basengaki mawanzambe era sengi mawanzambe nde nzambe moto wana yakiti alati pantalon couleur gris chemise ya pembe na sandal na makolo era koti autalanga ngape no tale otalani ya autalanga ngape no tale mais autalanga na imer moko ndira za ne sengo na ngati na kanda ondira za na kanda nda tuni ya yo no tale na ndeni yo pe na kanda ni tala na ebiete na monika papa moko ba wuti wapi OK bon na monika vie moko ayeko kota boso nani peso nani na ebite ngape no tala yesu kwa tuni nga yo nani yao oyeko sani ngabi nga ser sabi abi ser sabi na wapi nabi mama Deborah ngo nani nabi Tina Kento abi bon yo moto mema ba trouble na mokili moto a désordre nde yo moto alingi ko bongola motema nde yo moto finga ba pasteur donc avant le baké moto finga ba pasteur nga lo ba tena mema trouble te nga mema nga trouble te alobi yo mema trouble te na finga ki pasteur est-ce que laissa ki pasteur
olatisa pasteur erabotamaki yo nde moto olesaka ye yo okondima lelo okomi pasteur bafinga yo yo okosupporte yango ozosala makambo ya mabe yo oyebi mission nzambe atina na mokili mpo osalela ye ezalaki kutu kobala te ezalaki kutu kobota te ezalaki kutu kosala mbongo te ifo osalelaka nzambe yo mission na yo ezalaka nzambe okozwa ata papier na yo ya licence okosala mosala te yoka nzambe siko olingi kovanisa makambo ya nzambe te yoka kofinga basali na nzambe yoka kofinga bato na eglise so bazwi niongo na yo ofingi oza ndenge nini oza moto ya ndenge nini omoni yo vraiment mpo koyebisa oke nzambe azali na osalelo na kanda bakosalelo na kanda moko nano omona na mokili o te oyoki omoni ndenge ozozonga nalimisi nazobibisa yo awa ozozonga mais ozokota jeune à 10 jours 10 jours sec omela mai te kolia fofo te à part kosokola nyonso baoyebisa osala na jeune wana sala so bayebisa otambola motakala tambola so bayebisa olia nye lia nyonso ofosa so osali te okoyeba mposo oza tetu makasi yo tetu ya ndeni oyokela motu te okefinga pasteur ye soki aboyi prophesie etali yo eza yo eza famille na bino eza yo te ale telemo ngabi te nga pas nasala eloko te pasteur nde abenganga démon ye alobi ebongo pasteur so abengi yo démon okufi nga babenga yesu belzebour te babenga yesu belzebour babenga démon babenga ndoki oyebi te mosala baobenga ndoki baobenga magicienne baobenga nganga baobenga bakombo ebele mais eza te kosilika osilika mponi yesu babenga ye asilikela nani telema bima kende kota jeune wana bino okoka te jeune a 10 jours nani nasali 3 jours wana naolia te naomela mai te sikoyo na 3 jours wana ti lelo lobi naliaki te aire passer abenga démon nasali ne 4 jours donc na continue 6 jours te ke non reprendre naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni eloko te oyebi ke ya modiro aotravaille te mikolo donc nde toza na yebisa yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso toya tozwi biloko nabengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likambo boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko on baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakse mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non.
Nazareta. Nzala na Congo esili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui, pour na Nazareta, dans un système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Non, reprendre des dégaines. On a 3 jours au Bakoti Saki. Eh, n'a lié quitté. On y a quitté à délivrance. Eh, 3 jours n'a lié quitté. Et que son n'a pas au bimi na pe. Na la li kanzala. Nzala saka on zaki gente zaki saka. Donne les nzala wana. So abio que continuer. Sala 10 jours na 4 wana eko ma 14. Oh Yesu. Na bino kokate na kotata 5 jours. Babi bakakola te 10 jours sec. Au compte wana te wana ezali. Wana zaki ayona pasteur. Wana yona pasteur. Nga ngana banjango lelo. Banda. Kende. Abi na sala ata 7 jours, babi 10 jours. Abi bima on so loba mingi mais on changera te. Allez, bima. Nde abengani nga. Ko bakraka na maboko, bakraka na maboko. Ngaka na bakraka ngope afongolinga te. Nga na bakraka na nga ona maboko. Te ba afongolaki. Asale kaboy. Era sa bima. Bakraka elongwe na bimi libanda. Mbam. Na bimi libanda koto na lamuki. Wow, tu mettez les maboko. À suivre maman. Pour la retour tiens en pause au paiement pour nazo lingo za na énergie belé tango beta yango ozo témoigner et avons avec beaucoup d'énergie. Tike so tango to na mituna pour to tiko popem. Maman, est-ce que vous pouvez pasteur ça qui a salaire malade? Pasteur malgré a 5 ans pardon lelo mais na yebsa ki asala ki mabe. Alinga bomisoti. Alinga bomisanga. Kute comme ennemi na famille. Ti lelo ba lobisaka ete na famille. Et comme ba kaba famille, o ye moto alokinga. Donc menga na yebsa bango te. Na yebi nazalaka mwana moke. Na niveau 4e primaire. Na mona Jésus abimelinga na croix. OK. Alobi simba croix to mata. Na simi croix to mati to komi likolo ngabi ozoke na ngawa. Abi na soke tel so mabombani. Nga mwana moke na âge zo ba 9 ans. Na banda makama banda mwana. Na bitezong sanga oke tel sanga nini? Alobi nazo zongisa yo. Me ye babi na kozwaka yo nzoto no na kosalela ngo. Na yeko sutuka pongi. Moko musuna lali Yesu alobi ke est-ce qu'on dit mi opesa nga nzoto na yo? Na bi nzoto na nga no peso ndeni. Ona lina sa musala na nga na kati. Nabi nzoto no peso ndeni namona yo te. Habité pesa nga ka réponse. Ngabi na réfléchir. Na ye na FC pasteur habité à lingo utiliser encore la servante. On le que ta volonté soit faite. Mon commissaire yoko bimelanga atel singa mwasi mo azo teya na fulu abato. Habita la mwasi oyebi na taliti a beni pe mange pe meni. Nabi ngati ngana komi mama. Abi wana yo komi mama nabi oyo longi nanga. Abi omoni musala mwasi wana osala. Okosala on otamola mokili mobimba. Ngabi na yeba oteya te. Abi ngana yebi nini otia na kati no. Na ki kokufwa boyo kape parti wana Nzambe ayebsinga kende te ya liloba nanga. Na se na yebso kala ke na kosalela nzoto na yo. Nde na lamuki abi kene pardonner pasteur. Nde na benga ba pasteur de l'église na bibo ke benga pasteur no senga pardon. Donc eza volonté na yete eza volonté en Nzambe pour enseigner biso. OK. To sala pasteur. To sala pasteur. Eza témoignage. Donc bandim faut pas to sala pasteur. Yango na senga ki pardon, yepe asenga nga pardon. To zonga bien mais rancune moi moke na famille ba o comprendre te. Ba to famille ne bazo kange ennemi. Mais or que makamango pe na yepsa ye koke sama. Pese ezaki loka silika ki nini azaki na fiancé na ye. Nza ba yepse omoni mwasi abalio. Mwasi oyo so ayenda kwa libala
akokoma mobali ye mobali akokoma mwasi yebisa ye mwana mwasi akokoma mobali ye akokoma mwasi nabi akokoma mobali nde nabi yebisa ye kabongo nde na yebisa ye pe oyebisi pasteur yango asilikaki ndabi ozana bademo ozana bademo ye aza mwasi akokoma mobali ndeni ngana okoma mwasi ndeni ozana bademo eza biblique te donc ezaki bongo mais lelo mwana mwasi yango pe kande nzamba alobaki pasteur nde moto alamba afofo pasteur nde moto akena zamba pasteur moto atuta afofo donc mwasi avandi merci pasteur alambi ale apresente mwasi nde après bane etoke tourner na biso na balobumbashi ti pendant 5 ans 6 ans na ye kozonga pasteur asenga pardon mais babota bana bakola bon akoboye lisu ndeni. Voilà, donc, tokomi na suka ya témoignage na mokolo. Ya lelo, maman Debo, tikana tunana quelques questions. Est-ce que pasteur Michael, le ministère na yoso kutana bana pe ba manquer au respect? Bazanga micro. Bazanga des fois il y a qu'on manquer boye direct et bazanga nanu na kutana te. Mais des fois on peut sa programme il y a prière gente ko zalango ezaboye yo déplacer na sima babani ko contredire yo yebe ba programme ngo ya nzambe za la ka chaîne ya sec et ces alata que te ba ko za lata mo loko boye bali ba ninga musuba sala gen peut-être moi ba fruit wa nini ermo boye za po azana na mbongo tinda lo baka sec donc ko contredire ka na sima mokongo au monde attend so pesa programme lobi ko ya o ya bani ko pesa proposition non ngala zo ka estoma boye ngala ko mela ngata tina pourquoi o te ngala zo linga to sala ta ya moi bouyi na pourquoi to de ndenge wana moi ba contradictoire ezanga kate mais écoute un peu là ba lobi mo penza m'a frappé bon bazali ebele tango to ko solola no moi mingi nena ko yebisa ke mama pasteur Stéphanie na yeba yo kala mais siko lelo ngayo yo nde moni na face na ko yebisa yo ke o mona likambo ba betelo ngayo ya personne mais lelo na ko yebisa te na bombeli yango. Gloire à l'agneau, merci beaucoup. Vraiment, je suis tellement béni. Ce témoignage est venu na temps opportun. Maman numéro de téléphone liloba suka na bana nyonso tout bilenge nyonso to balandi yo ba yono ba sambela kana ba sambela kate na ba finga ba pasteur na ba tonga ba pasteur na ba o nyonso tout balinga okela ba sala nzambe te à vous. Vraiment na pesi yo merci maman pour zongisi parole. Conseil on peut sabato soko tali malgré na koloba mingi mais il faut que ba penser en nzambe en akati a partir des années. Na partir liboso nzambe azoyebisa biso to sala mabete to sa bolamu. À partir de bolamu na biso ko sauver biso na sala noko wana bolamu mais na kindoki na okoka olianga te musuna ngai komi bololo pona ni na sala bolamu malgré azan doki malgré bomaka na bano sala eka bolamu bon ce qui otali lisu na parti o ami balé o kufa o ami ya tolobi o to ucho lobawa mingi ezaki poka noko finga basali na nzambe mosali na nzambe eza nzambe aponiye na kati na bango nde tolobaki na debi eza mutu mosusu aza baapele eza mutu mosusu ake na sentiment moninga eza mutu mosusu eza sata atindi ye eza mutu mosusu eza susi ya vi na ye etindi ye bon bamosusu mpe nzambe ye moko aponaki ye mais jugement bapaster wana eza nzambe ye moko biso tokozala te na caractère ofingaka bapaster eza kitoko te talanga na ke kota prison oyo ya espace soki eza ya nani so eza ya nani mpo na finga paster kofinga mosali na nzambe te soki omonika mosali na nzambe azotambola mabe obi azoloba makambo mabe benga ye na boboto bana kopesa conseil mais kofinga ye te tala paster wana prophétie eza bien eza mpe nzambe alobi mais na ye kofinga ye nzambe akondane mais lelo prophétie wana mpe ekokisama donc nzambe azopekisa biso kofinga bapaster. Numéro de téléphone maman. Numéro de téléphone na nga yango oyo eza bato ebele baolanda nga vraiment naza na nazaréen atuka bofongola yango bolanda numéro de téléphone na nga yango oyo bolanda yango to bandi depuis début bino bolelaki ke bazosaute mingi mais awa bakosaute te tozoloba nyonso tina suka bokoyoka ba prison bokoyoka royaume de Perse bokoyoka Nouvelle Jérusalem bokoyoka Banque Céleste bokoyoka
état de fait, trône de Dieu, hôpital céleste, tout tokoyoka yango. Na yango, il faut chaque temps to landa yango. Numéro de téléphone na yango. Parce que ça va tout peut-être comprendre été. Oso comprendre bien te benga. Bon, mingi ermoso na lobambango. Ceux qui vont remarquer que non lobambango, boye bisanga na freiner moi moke na lobape malemi. Ou bien ceux qui besoin mona ngano lobambango bo intercéder. Pour ngana kita. Parce que nga d'habitude bana bo mwana ngana lobaka mbango. Mais na ba prière na bino nzama ko sunga ngana loba malembe. Numéro na nga téléphone yango yo pour na batu nyonso baza na posa ba yoka nga batu baza na posa ba prière batu baza na posa numéro de téléphone yango 081 49 33 98 3. Na répéter l'issue 081 49 33 98 3. Eza numéro ya mama de boaso obenginga okozwanga. So zwinga te obengi en Nazaréen bakobenga nga kaka. Téléphone nga ezala ouvert. Merci, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin ou bien on peut clôturer. Mot de la fin kozanga te maman pasteur micro. Eza juste pour yebisa bana nzambe ke nanu tokoti na témoignage te. Jusque là nanu liwa il y a 3 jours où il sali qui a appelé sabiso message na mobima nango tokoti na note. Ezaka na ba état il y a incrédulité na ye na beta de preuve nzamba bani ko l'accès pour que nzamba l'accès qu'il est souverain à sala kandengi alingi quand il veut comme il veut à qui il veut. Alors na kopesa nzambe bana nzambe vraiment merci na bo balandi déjà première partie oyo bozala vraiment branché na site oyo ya mama pasteur et bon landelango vraiment de jour au jour tant nyonso nzamba zo pesa biso makasa zo disposer ngonga kino mama ko kende na étape kino message comme na soka je crois bien ceux qui na lelo on se retrouver na point moko reprocher na oya lobby tam soko se retrouver nango d'une manière ou d'une autre message vous allez vivre pour na yo mutozo la nango surtout ceux qui ont dit yango na motema moko pe ondimi ko mikisa kakati nango ya kozanga ko pesa pe mbote te to ko pesa bana nzambe nyonso mbote bo ba bonde la kamingi pona basali la nzambe bo basunga ka ba pasteur na ba prière na boyo bafinga ka pe ba pasteur ba critique biso nzamba sunga bino tala mama niveau akoma kiti na niveau asenga pasteur bolimis ezongeli yemba exhortation nzamba lobina Moïse kende pa ya Pharaon na yebisa kotika bino nzamba ke akangi motema Pharaon voilà qui ça toujours faut Moïse que non il faut motema na ye ekoba pe ekemba na façon ke akuka ko comprendre mosala nzambe donc mbote na bana nzambe nyonso balandi biso mbote na DG na biso na église Salem papa Odo mbote na pasteur na Salem bana nyonso Salem mbote na papa Ivo Kitenge na kozanga kobosa na te camarade na ngai Ndombe Nikes na madame na ngai na Sia Famba na bana nyonso ba gros bisous donc nzamba sunga biso et na kobosa na te équipe mobile bazo ko travailler na mama Stéphane vraiment ya kozanga ya koloba ezebele mais tant que tous a déjà ne sikawa de jour au jour nzamba ko bana opesa biso bileye ko kipo na santé na biso spirituelle. Merci beaucoup na Banane Salvation Ministry. Merci na Alain Kiakala, Yves Bolofa. Merci beaucoup à ma fille Ashley. Merci na papa Guy Labala, maman Lauriane Labala, maman Louise. En Afrique du Sud, Zama Pambola Binonion Soto, Nekab, God bless you, I love you so much. Maman Betty Kokelea, na papa Deo, papa merci. Maintenant je suis en forme. Merci beaucoup à maman Fouratabou, ma maman du cœur, maman chérie, Madé Kebani et papa Bruno, que le Seigneur vous bénisse. Elengan Nazaré Zalande Boué. Donc Benga Batbako a déjà partagé témoignage donc cliquez pour s'abonner et puis cliquez la notification pour témoigner dans un moment déjà et koyandongo ne bandelo déjà na pambwami pe na teyami Yves Bolofa monsieur Faye ciao na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh.
Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakisi mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter déjà vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.